tozo mema guerre moulaï na place guerre eza mukuse eza la même histoire ba Israël basalaka na place ya 400 ans na place ya kosala une année basala 400 ans po basanga koyeba eza guerre ya este tinda bango soki wapi zoba oyo ya Goma bangwake ba oyo Équateur wana zoba sode Équateur zoba sode ya Kasai zoba sode ya Bandundu tinda bango na este na Ismaël guerre wana aussi là. Merci beaucoup. Nous à Congo, émission à Congolais, Bozake Belé, côté l'émission à Biso Oyo Kimia, ya Yesu Christ Masia, mon tata Nzambe, et Ingila, O Mabota, Mwabino, Bozale Belé, côté l'émission à Biso, mesdames, demoiselles et messieurs, et ça, Wabino, Mototo na Kibonzambe, Yannick Wenge, Moto, Nakati, Nakibonkolo, na pesi moto ya Nakuzu, la telle lamba komi, Nakuzu, oza Mobimba, oza Congolais, oza la France, oza les États-Unis, oza partout. La telema ba koma na kuzu so si so la telema na kuzu okei na monde arabe place oyo ezoko PCP ça ba congolais so ba na Afrika ngele place kitoko musique kitoko kolia komela oza mobimba so zo mela na monde arabe bar oza na impact kangi ba bar tout ya kati ya Afrique du Sud to na les gars combattants pati nzoko to so la mambo leka na mboka na biso les gars combattants na pesio mbote pe oza boyi malamu na kati émission na biso Yannick Wenge motatona na bonzambe santé za malamu merci lisusu na ndenge pesinga so opportunité lisusu na Congo France na chaîne ya boss Didier Pumba tolobela kaka makambo ya mboka merci pe na bande konyoso ba s'abonner na Congo France bo s'abonner po bozo ba nous ya bien o ya kafu o ezo la musa o ezo révolter jeunesse congolais eza na Congo France et pas Didier Pumba Yannick Wenge journaliste ya tona na kibonzambe mutazo contrôler Afrique du Sud mobima bakaka Afrique mobima na minute c'est Yannick Wenge merci na ndenge so pesi opportunité na chaîne combattant to ko mona corps ya papa la biso baba kyungu e to bima lelo en direct na Lubumbashi to moni ba policier mso baye miso pe baye pété to mo etake moto bane ko robela ba ndeko ba congolais o bazaka na Lubumbashi réaction na yo etake combattant ouais mbote le susu na GR Kuba na Atlanta président de la communauté congolaise na kati États-Unis Junior Kuba mbote pe lisusu na Walter Munyanya Nzambe abatela bineska bozomi na États-Unis kuna Yannick Wenge makambu ya kyungwa baba tolobaka ngama mebelenga no tolobaka yango kaka eza ba bloko yo biso si toloba alors mes condoléances kaka ba sepela na liwa ya mutute ata lelo kyungwa sala biso mabe ata sala nini mais soki déjà papa zongisi molimo na ye il faut botika mowe akene kopema na kimia mes condoléances na famille na ye mes condoléances pe sous na partie na ye mes condoléances na la communauté congolaise nyonso esika bozomi même na mboka Congo tous avons na matanga azali pe parmi ata mabe asala ki bazali parmi les 13 parlementaires pe ya Congo oyo basala ki pe moi malamu asala ki pe pour mabe azanzambe était pas sala ka malamu na ebike bazokunda ebembe ya mowei lelo bazokende kotika yango ekende vraiment na kimia ezakaka ebembe nga na kolobelaka so ekufi ata bazokunda ezaka ya Kabila ipolitika namba ta kufinga na olobela kai kufinga eti ya na tia ko bima mikuwa poli abeti libume beti kano pouf nga nazo finga kai pe nazolo belangwa wa ifo bakanga ye Bon les zanga pour président Facha Kanga tout le monde va président Msusu tout le monde makambo belé na ba Afrika wa maye ba Yannick Wenge pour Félix pour Kabila a travaillé bien à Sedaka Jean-Pierre Bemba Ramaphosa peut travailler bien à Sédé Zuma. Félix peut pas travailler bien. Il y a à Sédé Kamere, tout le monde Vital Kamere, à la prison. Kamere a small fish. Kamere a small fish. Bande de ça INC bazana mawabi état de droit bino bola qui ça ika pas Vital Kamere. You want big fish. Kabila is big fish. You want Kabila. Bisoto lingi Kabila akende prison ngama kamna loba kabayo kaka toloba ye John Numi tiba ke Vicenda kwa John Numi na bandi mikolo yo campagne ya Kabila fa kende prison ti ane to koma 2023 il faut mutu ya Kabila za na prison po John Numi nem to komema Kabila na prison yango to telemela ka John Numi ke na justice. OK ah mais pour Kabila en prison comment mais on ba Kabila mtatini ngana bomba batu wana ti alors bon nanga linga kufa yimo na prison Kamere tanga linga ki na tanga ki ba ministre bele tabite na ye pasala ki
ozolanda parce que bawate munyanya bana bezo ba kotonga la kata Congo wana bazo senga Kabila ke na prison wate munyanya na kata New York bajia kuba la kata Atlanta président communauté ana bezo ya kotonga Yannick Wenge na zo bisa yo biso na yo président république bazo na biso toza ba conseiller chef de l'état il faut Kabila ke na prison il faut Kabila ke na prison eza obligatoire na ba kribo Kabila sali Kabila tangisi ba makila ya batu Kabila za assassin pour la Congo bato INC bazoloba Vital Kamerhe aza innocent po ani bolakisi ka ye mais Kabila kutu aza wana asala ba crime ebele ayiba monga l'État bakangi te kaka Vital Kamerhe nde mutu apesaki kutu passe pour préserver azwa pouvoir bino botie na prison omoni ba kese monsieur ya Kami yani Wenge ba kese monsieur ya Kamerhe baboya ka ko lobango Kamerhe zaka kese détourné ya 100 jours ya chef de ya 100 jours ya chef de l'État te yo bate Kamerhe ko sa avion ya chef de l'État ko ya wana ona ba soda garde présidentiel ba kufana chauffeur à président yo dire ka sa Kamerhe oh ba def la lum dangena ko tika mbongo ya lelo ba def la lu te Kamerhe mtapesa ba ngombo Kamerhe zala ba kese belé o lelo ba boya ka ko tanga to ba kena na eka na kese ya 100 jours ezaki ba kese wala fallait landela yi Kamerhe zala ba kese ba crime belé Kamerhe c'est mordant na détournement ka sans détournement bon ça ba kese belé Kamerhe bomi batu na présidence ba poison batone mu kenza kufa c'est Kamerhe mtaboma e oh Yannick yo mona ka poto linga koloba te bo biso bisa ba vérité so ba crime à Kamerhe ça vérité ko faut émission photo bimisa la vérité Kamerhe criminel on va bien dire comment bien innocent na les lokuta bilo mususu toboya ka koloba la justice to diembele kaka na 100 jours mais na se ba kese zebeli avie koya milimo abatekenda Kamerhe babutu akufa apakola poison na miri nyonso ya présidence papa ezala ba kese yebi Kamerhe c'était mort dans un poison ba Burundi obi poison ba Burundi na ba Rwanda ba Burundi ya makasi eza kwa tumbako mabetaka intse so betaka intse mamokei pozo ya Kamerhe yana sans wana Kamerhe aza mama na criminel Kamerhe akufa na prison ngalo yebisaka bino pe na lotaki Kamerhe ngai na lotaki vraiment Kamerhe nga na loti batu mibale batu misatu sorry na ndoto na loti Kamerhe bazo bimisa na morgue Kamerhe akufi na prison donc Kamerhe akufi na loti Masaro babimisi Masaro babi Masaro abima bon nazo sapeka na président Fachi bo libérer Masaro abima na ye pour Fachi yo kanga beaucoup fanta jeune batu na prison te ezate po Kamerhe yiba ki magasala ki étage ambongo kesi nena bakatela été alors mais bokatela yiba ka osala combien de jours pour abima alors soki bomoni moya ko katela ezalité na osenga pe na chef de l'état bobimisa Masaro azala foma libanda Masaro na yebisi chef de l'état ba bimisa yo mais kanga munoko na yebisi chef de l'état ba bimisa yo okelo ko sala vie na yo yango wana omoni Kamerhe azo sibir prison wana na bandoto na lotaki pe Paul Biya président Cameroun na loti Paul Biya foma babotole pouvoir na Afrique centrale na loti deux présidents d'Afrique centrale na loti na lotaka ba passer fo ba kufa passer na minene ba chibijo so ba kei ozolanda batamine pe ba kufaki na loti lisusu batu wana na loti vraiment Yannick na zo biso mama na Afrique centrale na loti Paul Biya na loti Gagame mais lemo image ya Gagame zo yana ya Sassou ezo confusé ngama lemo ilonga Sassou ebimi lemo ya Sassou mais na zo mona longa bien zo bima ya Paul Biya Cameroun
olosi bakangi bango to bakufi to nalotika bango nayebi te nini ekokomela bango naloti bango coup d'état susu nde esami na Guinée yango oloti kuna Yannick yo opesaka banews oyo mokili elandaka yo nakoko yaka te na Congo France eza chaîne ya monene mpo nalobaka babiloko oyo eza banonsense jeunesse ya Congo ezosouffrir yani capitale ya Kisasa ekoma lokola mutu afandaka na province ya Kwil soki na Bandundu to lokola mutu afandaka na Kabeya ka Muhanga capitale ya Kisasa babiloko ezosalama na kati ya Kisasa biloko fale salama na province niveau ya mutema mabe oyo Kabila lona na Congo peuple ya Kisasa so souffrir yani ko mona moto ememi 4 sacs ya makala bazui mama na mona batie likolo na moto mais oyo eza ko exploser peuple oyo na liwa ya niki peuple aza contrôler te biloko ekosala matete na 20e siècle oyo ekosala matete c'est impossible na kati ya capitale bamonaka babiloko boye na kati ya capitale aéroport de plus sale aéroport à Congo mais bozosala ba détournement mboka lokola capitale ezangi marché batongaka marché te babuka batika yango boye bozopinir peuple oyo na nini bozolakisa peuple oyo nini na politike ya Congo peuple azosouffrir misala eza te bobuka buwenze botika bango de bandade boye bazoteka na baterase boye susu kopanza bawenze botiki bango boye mais avant bopanza wenze wana lifale botongela bango po Congo eza na batere vide ebele ya niki wenge ngobila azosala nini na mwa mukia komboli banzela oyo ale peuple babosani ngobila nga na kobosana ngobila te mpo nga na fai na mboka oyo nazomona bapaysage ya mboka oyo okoki kobuka na leloko ezoede te peuple keboki nani botongi te komele batere eza na Congo wana bokoki kotonga marché kote mosusu bolongoli nanu bango botie bango na marché oyo bobandi kotonga bobuki eya lokola ngai yalingi bokobuka ndako bolesinga libanda bozokomisa biso bashege bozokomisa biso bakuluna même en Afrique d'ici la femme benga na peuple moko na cité gouvernement lukaka te atongeli bango bandako abi ayo ese bete bolunga na noao comment bobuki marché botiki peuple wana na nzala mais peuple wana zo souffrir au jour depuis Mobutu depuis Mouzé le père depuis Joseph peuple wana zo souffrir bozo ko simisaka Fati batouche pourquoi bobuka marché wana te na tango ya Joseph avant bobuka marché il fallait botongela bango na luwenze tomonaka na États-Unis ba pays eza développé avant basala eloko batongaka déjà batongeli okwana babi mama bolungwa wenze totongeli bino yango oyo oyo mpe tolingi totonga yango bobukele botiki bato na balabala banda bobuka yango tala bapaye lokola Brazzaville bamarché bauti kotonga Congo kolobe bele kotonga muke musala eza te politique ya Congo kolobe bele musala muke tala koloba bazaka basoka badécision depuis baya na badécision na bango basalaka te toza na besoin d'action ba décision mukie décision na ba détournement na ceci et lokola Congo za la politique lokola ya wengete nazo bimisa album na sala album te mais na pesi titre album déjà nanu pasal ne banzembo te malobi de album egoya komo nango kingani et les politique à Congo tokotongela ngo boye mais papa bozo kosa banani bozo bote bozo mikose yango ba politicien Congo bobimi ba miyibi partout en Afrique ba politicien Congo comme ceux politicien Congo moyen politique à Congo Mobutu ezalaki deso de 100 000 na pays mo Afrique boye ba répondre bango moyen ba pays en Afrique répondre Congo ezate po Congo be situation ezali quand même ya rofanda lele comment ceux qui ba lobi ba répondre bino mo ba miyibi na miyibi kuna bosala ba détournement ya bambongo kuna peuple wana zo kufa na nzala bozo yiba ba millions de millions et comme il a soni pour la Congo et comme il a soni président Fati Mobutu a créé une nouvelle classe politique a connaître que soit professeur à l'université a comme si bango ba ministre Kabila créé classe politique a su ba colonel ba chega comme si bango ba ministre Azui bakata katanga comme si bango ba généraux. Azui ba rebelle a comme si bango ba officier ba généraux.
azwi bashege akomisi bango bapolisier, azwi bafazer akomisi bango ba PDG. Pourquoi pas président Fachoko que classe politique na yo? Pourquoi on travaille quand on a bateau Kabila travailler na bango? Pourquoi on crée classe politique de ba diaspora bazali on ba sacrifier ba vie na bango le pour na Congo? Lelo en Afrique du Sud pose à la ministre, il faut à la révolutionnaire. Il faut battre dans la liste apartheid. Soko bundaka contre Bamindele. Même les États-Unis, il faut battre là yo. Lelo na Congo. Président Obso Tolingaka Fachi, ozo remercier Bangunya na biso. Oyo ba tortira biso. Bangunya oyo ba sali lelo po Congo za na passe. Yo lelo ozo remercier bango, ozo pesa bango ba poste, bazo ko ba ministre. Bazo ya kaka pona ko détourner oyo moko zomona. Président Fachi crée classe politique ya sika. Ba Congolais oyo bazali ya mutema malamu bazana besoin ko servir mboka na bango. Bazali ebele na ndenge ya bien. Président ba diaspora oyo zo ba misusu ba relation baza bata copie ya papier baza bato ba yibaka na banque bazo ko détourner ba chèque de chèque minene président Betidia baza na inikil na ISC partout baza pe na posa ko ede mboka na bango bazo tanga ya ofele lelo étudier ba collègue et licencié na suka fongoli kabini ya ba unité na suka komi comme ma pousse à cause de la politique ya Congo, à cause de la mitema mabe ya ba politicien. Toyebite, nzama modira peuple o na nini. Nzama modira kaka petit peuple te, nzama modira na ba politicien. Même la politicien congolais na peuple, biso nyonso tozala mémoire moko. Tozala maele moko na ba musicien na biso. Les locaux ba musicien congolais ba salaka, yango pe ba politicien congolais ba salaka. Tozaka ko adora ka batu ya koyembela ka batu ko klama ka batu. Ko betela ka batu maboko. Peuple wana ti siko azo bambala gomme ya ko bambati na 20e siècle oyo. Peuple congolais tilelo yebine batalaka TV tezala ba province mususu tilelo Yannick bayebi ata TV ndenge ezalaka te bayebi ata téléphone Android oyo te bayebi ndenge basalelaka yango te kine lelo yo peuple yebine basalaka ATM te bank carte oyo de bakota kozwa mbongo bayebi yango te mais un peuple oyo bazali ko se sacrifier pour na opposant na bango bazali ko se sacrifier ba vie na bango pour le Congo ebonga bazali ko sala ba marche au jour bazali ko loba na ba réseaux sociaux au jour pour le mboka na bango peuple wana oyo bazali bolingo ya mboka bazali mukie ba oyo bazali mutema ba ko détruire Congo tala bango na batoni na kata politique tala bango na ba ministre tala bango na ba PDG bazali ko lata ba cravate na sena bango kuna balati ba chasser oyo bambongo zo koyaka na sekuna peuple azoko souffrir na nzala tango ko koma ba bengani yo na kata politique okay yo na komi opposant mais tango zalaki na kata politique otongela kibiso nini lelo mozito akoma opposant lelo mozito ngala tele manayo ka mozito lelo ngaina tele manayo ka failu ozalaka député bino mutu bozo mention lelo salaire ya kable comme $680,000 ba député bozo ba mention ya kokitsa ba prix ya mabala bozo ba mention ya kokitsa ba prix ya bandaku mais bozo ko ka mention te ya chiffre ya montant o ya mbongo Kabila zwaka ba député bozo ko kayango te lokola bozo banga Lyon azala kata terebino ba mbolo ko ya Niki Wenge mbolo ko azoka ko take Lyon te alors biso tozali les Lyon plus les Lyon de tribu de Juda biso tozaba Lyon to leki Kabila biso Kabila kobangisa biso to kobangisa Kabila to bandaki na Kabila awa na Etienne Tshisekedi wa Mulumba Kabila masko Kabila kei to ko continuer bituma o ti jusqu'à la nouvelle souffle soke ko senga mitu e ko ya se to ko kufa lokola ba Rossi Mukenzi mais na moloko na biso ko zalaka le peuple d'abord et le peuple prenez-vous en charge. Et le peuple gagnera toujours. Toko kene na bitumbo tina suka toko gagner. Ba député bozo za ba mention pour na ba jeep. Bozo za ba mention pour na ba parti politique na bino. Mais bozo koka kozo mention te pour na nzala oyo ezo kota peuple au jour na banzoto na bango. Peuple a commis faiblir na nzala. Peuple a zoko akolia te bana mike bale na 12h. Ba mikolo ba kolia na 20h. Bana o balaki na 12h ba kolia ti na 12h à lobby. Mémoire ya peuple za faiblir. Yango bozo ko tizaka biso na ba machette yango bozo tizaka biso lelo komi ba marche pour le peuple de la marche a déclaré ba droit na ye na mutu ya peuple il faudra que ne ko yiba ange il faudra que ne ko yiba chombo les mêmes esprits ça na ba petit peuple les mêmes esprits ça na ba policier
C'est la souffrance Yannick. T'as le temps de siège. Ok, l'état de siège peut suite ces eaux banaté, ça de ne pas infiltrer ba côté caraba congolais Yannick, M23 oyaka ekangaka Goma. M23 kenda wapi? M23 kenda ba expliquer biso ba politiciens congolais. Toza ba imbécile te. Biso toza ba zobate Yannick Wenge, toza ba idiote. Peuple congolais s'est fait surtout diaspora. Ba expliquer biso M23 kenda wapi? RC Goma kenda wapi? ADF la kenda wapi? Batouana ba yakana Goma je tombe pendant 2013, 2014, 2015. Goma ezalaka tombé na M23. M23 nyonso basaderaka na FARDC. Bango nyonso ata mutu moko abima zonga Rwanda azalaka te. Bango tout bakota na kati ya FARDC. Bamilisi wana bakota na FARDC. Est-ce que tokolonga etumba o wana tokolonga yango vraiment président Fachi. Aucun pays dans le monde etikala kozala 600 généraux. Ate États-Unis ezala 54 États. Batika kozala 600 généraux te. Président nini ezozanga yo mpona kokweyisa armée oyo nini ezozanga yo guerre wana mpo esila na il faut kolongola armée nyonso na bakaporal nalobaka yango ntongo pourquoi eteke bato wana bazali mpo M23 bakenda wapi M23 baza na kati ya FARDC bakoma baofficier bakoma bakapitaine bakoma bamajor bakoma balieutenant bakoma baporte-parole ya armée. Tozo même guerre moulaï la place guerre eza mukuse eza le même histoire ba Israël basalaka na place ya 400 ans na place ya kosala une année basala 400 ans po basanga koyeba eza guerre ya est guerre ya est ko sila même na une semaine mais na kosanga koyeba na biso zo même biso ta moulaï ya pamba parce que tozo infiltré na kati armée tokoyi ko bunda te na batu oyo ba ya ko kokota l'armée par force. Bango bazoboma batu M23 kenda wapi ba expliquer biso ADF le kenda wapi RC Goma kenda wapi Kabila adhérent bango nyonso na kati ya FARDC. Mon frère Kabila a eu matin pratiquement le pouvoir, il avait préparé mais lelo yo ba généraux na biso chef d'état-major lelo poitelema ba politicien balingi Congo te balingi mbongo ya Congo. Bazo banga kokufa. Mon frère, ato bangi kokufa malade okokufa kaka. OK. Ata la sino kokufa. Ata la pongi lelo bokufi na ba AVC awa. Nala ba kingo ba kokufa. Nala ba ka héros Etienne Tshisekedi yango moninga juna comme président la Congo. Il faut Etienne Tshisekedi dans les héros. Pour père wana anako ba vérité. C'est déjà héros, hasard déjà héros déjà. Félix, moi, on a déjà. Papa tient dans le bas la vérité. Les peuples qui ne sont les peuples naïfs. Merci les gars combattants. Moi, c'est ça, président. Il faut que mon solo ou généraux nyonso. Basono bazobi malaki sanga na chika parce que na kananga. Longola na basona nyonso bazala est on bazobuda guerre. Tinda bango soki wapi zoba oyo ya Goma. Bangwake ba oyo Équateur wana. Zoba sonné Équateur, Zoba sonné à Kassai, Zoba sonné à Bandundu, Tina Bangona Est. Dans une semaine guerre, on est aussi là. Merci beaucoup. D'ordre, il y a Pati Nzoko, les gars combattants, ndenge bonasi rémission oyo kanaka partout, tina président c'est Kotaka, nasi président Fachi oyo qui quand même pour yoza ramwa lito ya oyoka partout oyo qui malobana biso to pesi donc ba soda o bazana mbandaka bazana ba chikapa bazana ba kene na Est. Guerre en Est. Et aussi là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de fidélité, nous paix confiance, vous avez belé, vous avez biso, biso, soginza mbete na habité, vous avez branché, tout quoi la révélation et belé na biso semaine, tozana patine zoro les gars combattato ko panza, c'est ko panza. Merci de fidélité na bino, merci à Nakuzu lata il a m'a commis Nakuzu za mobimba ko tambola ba ko mono pe congolais wa yo wana parce que Nakuzu combattant patine zoro lata te Nakuzu combattant patine européen a besoin là un système au bureau mo beta ki wana bani bambila bani o ba combattant mso botela ngam comprendre yango wana vraiment faut combattant na ku bon combattant azo pe moi lor na kuzu osala kitoko wapi. Merci beaucoup na bar balobi monde arabe kitoko mamutu
pepele wapi oyoana omeli olie oza mobimba na DJ Cheribo anda contrôle. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.